Maniola, bawe tina kamaniola. Wana na bwaki obongo. Moi ça ko na biso. Parce que vanye bon, ay bato basanga mabe. Bon, nzamba pini ba onte nzamba pambola ba ngaka po eloko basala ba onza biso mabe na lek na mwasi. Wana na bando sa no mabe mobali ya mama to nani? Mobali ya mama. Ba papa bazala bien na ba mama, ba oneska bazala bien. Kosoneza na catch. Ah bon? Lauriane. Il y a Lauriane, nous avons Agini. 12 ans. Tous les coups sont permis sauf les insultes. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. La chaîne Abisso, il n'y a rien que la vérité. Balobi Ato Boubaral Koutate Ato Solo la vérité. Donc voilà, c'est la première fois au Talabéléman Abisso. S'abonner massivement ou s'abonner au cloche PA notification. Donc bon, s'abonner massivement à la chaîne Abisso. Il n'y a rien que la vérité TV. Donc comme vous le savez tous, dans l'émission Abisso, il y a l'autre qui est orphelinat. Tout solo la naba naba orphelin. Tout est balé pourquoi bakoma awa. Qu'est-ce qui s'est passé pour se retrouver awa? Toyoka kabamisu mama kanga kendoki. Soit maman abala mbanda ya mama linga kaete ba masolo ebele ele kanara. Ya le longai oncle pe na kiti. Na chaîne bino ya biso ya monde entier rien que la vérité poto solo la toyeba bana oyo. Eloro ni ne komela ba on po bazala libanda. Donc bonjour maman. Bonjour. Boni. Bien. Babinyo na kombo. Lauriane. Pardon? Lauriane. Il y a Lauriane aux ans Agini. 12 ans. Ok. Il y a Lauriane aux ans à 12 ans. Autant à aux ans en classe 6e. Nazana mata première c'est. Ok. Donc voilà, il y a Lauriane. Avant okomana orphelinat awa. Obanda vanda na commune. Tobanda vanda na commune ya Kisele. Ya Kisele. Ok. Bat bazolanda abetela bango lisolo. Elo ni netinda yo okoma libanda. Ngai papa na mama na ba voyage batika na maboko koko na biso na kanga ndoki abengana na aja 7 ans ko le jour na banda sko ko place au vanda na tamboli na moni la police mabezala awa na nini na komi ya bumbu babengi nga babisinga mwana ya kolala lobi sikoyo lobi tokokende kotika yo na ofena siko bwe tokomi pelo batuni nga baposinga bakeso okoma libana nde na bandi pe ko expliquer siko bwe après so babengi papa ya mkolo felna o babengi expliquer pe après moko lobi na ngo babisinga na zela après ce que lobi na ngo mkolo felna o aye kuna aye kozwangai. Donc voilà, aye kozwa aye ne orphelina a yebisa biso koko akanga ka ondoki amemaka en église ou bien yemoko kanda benga kio osandoki amemaka en église te ele kande ni betela biso nom ezala bwe koko na biso na bana pani koko na biso na linganga lingaka bana le jour besko mwana kufa mba moko mwana esko na église na bango kuna pani église na bango na mission balobi keni ndeza bongo bozana mwa bazala wana zandoki yende mutunda sala bongo mwana kufa. Donc mwana wana obabisa koko l'église na bango mission ndeyo donc yondo sala bongo pour mwana koko wana kufa. Siko koko ayaka na ndako ayebisaka oni abengana nga bwakelinga mai ba ndeko ne bana ni misusu wana bapekisaka ete bango basepela nango siko en soi yo moko ndenge ozaboni est-ce que ozalaka ndoki nazala ndoki te banda na ya abakanga no te ndoki
Bon papa na maman o babota o ba voyager namte ba yebi kokuma libanda ou bazonga namte. Namte ba yeba ti lelo bayaka to koluka ngai. Ata vraiment ta famille a sala effort ya yo luko a. Te mutu moko te. Lelo o message nini oko lancer plus surtout na ba mama ba koko o bakanga kabana bandoki o babenga na kabana message no ko lancer pona bango. Na koyika kolba beba mama bobatela bana bino place oyo kotika mwana okoyeba te yango na forma na vie zala malamu na bana na protéger bana na yo. Donc yo ba parents no ba protéger ki ote hein. Donc ba tikyo na maboko akoko. Ozala yo lia bien ou banda ki kotanga pe na maboko akoko. Na banda pe kotanga te na banda te pe kolia abanda kotika nga nakende kotokele mai na sala msala nyonso na batongo na olia te malamu ka batu kaya nzela bakabelanga katata 100 francs na sombi ata mikate na meli nasengi mai na meli. Donc voilà ko bozo comprendre obi kombo nani Lauriane. Bo comprendre Lauriane alobi makambo naye donc voilà j'espère que maman babengyo na kusana mwa mkedi bosugo ya babengyo na kombo normalement nga kombo na José. Kombo nani? José oyoki moninga ndenga beti lisolo na ye. OK. OK. Yebisa biso avant oya en orphelinat oza mwana commune. Nga na mwana Kinkole. Va na Kinkole? Oui. OK, yebisa biso betela bat bazolanda yo sikoyo. On se retrouve libanda ndenge nini? Normalement maman na biso papa biso azala ate. Mama biso azala mobile mususu. Akoma te biso koma osa biso mabe na leki na nga mwasi. Wana na bando sa bino mabe mobile ya mama to nani? Mobile ya mama. Akoma beta leki na nga na tongo, su leki na nga subi. Ayebisi boyo ke na koloka na butu ono tongo zo subaka. So ke sa musala so zimbongo te akanga biso bandoki makana sa isa mama biso pa zo ndima kaka. Mukomoko mama biso avanisa biso nzala. Tolia lisu bien to vanda ka su to ke sa musala na tongo to liete to vandika bon ba komi ko finga ko biso bandoki to komo konda mama komo na papa na komo na biso sute ya on biso mama sikoyo no malta siko na butu na ngosiko mama tonga bimaki papa na ake abisi biso boye moni bino nde so boza bongo boye suna ndaku na ngate bosikala ka place na tiki bino tozapi kuna na Kinkole peba kipenzela te dans koyo na moni ponga na boneba na ba transport ebele te papa mo ba lokote biso na nzela akinotika biso na komi na bumbu tanga tibiso na komi na bumbu to ebisi papa na aleli se passe na mutema sembe skole kinangelo ko alenga vandika ba pesinga na boyolia après sikoyo ton na tongo nango tomoni papa biso oya avana awa oyaki papa biso aza aboko la biso aleka kiskop tamba kondi babenge babi iso bana oyo batela bango yandi swanga esuka placiana. Donc voilà koyoka nani ayaka herba yubwa kabino e papa wana yo kitisa bino mama na bino asala te fort akoluka bino te. Mama c'est fort akoluka biso te po mama na anoyoke la ka papa ayoke la biso te po biso ne ta boye tozala biso na papa te papa biso azala ate papa biso azala tikapa papa biso ayoka tali so te tovana no felna mais ezanga mope sanga pasi na motema. Ozaka tana numéro ya mutu moko te oya kote ya papa okobenga wana za mwa mkia bosa numéro na baonyonso atelonga papa biso bosa na bosa na message ni ko lancer na ba mama ba papa o ba maltraitaka bana o ba bengana bana libanda pona eloko te ya Monique akomi mpiaka akomolinga akanga mwana ndoki na malema baka na ba papa te na ba mama ba papa ba ochikela biso ba protéger bana bango babatela bana bango po parce que sozi mobile mususu oluka omini kola tolu oluka ndoni kola mwana yo po parce que mama biso
abanolinga biso makasi depuis azaka mibali nda ayina biso yonka na ebise place azali nzamba batela ye ka protéger ka pesa ayoka te message na biso. Donc voilà, balandi nyonso ya rien que la vérité toujours continuer toujours solo la nabana ceux qui okoleka kuna otika ndikonanga mobali aya awa to meka un peu ko solo la bonjour. Bonjour. Boni. Bien. Babenyo na kombo? Mardoché. Mardoché olo bama makasi. Kombo nani? Mardoché. Voilà, Mardoché otangaka. Oui. Oza en classe ni? Nazali na 7e. Pardon? Première. OK, première c'est yo. Oui. OK, félicitations. Na première c'est yo ça option. Pardon, option T. Ozo envisager au comme na 3e secondaire, ça l'option. Les alara commercial, littéraire, maths, physique, yo oponan. Maths physique. OK, maths physique. Bon, Mardoché Balandignon soya rien que la vérité bazan pour ça baeba. Mardoché a se retrouver libanda ndeni. O solo la na bandeko a cœur ouvert ba yo kali solo na. Les alara boye. Peno vana na malueka. Sko avant maman na biso kufa. Baba kela ke malade. Baba ke malade na ebite soki asala nini. Sko to sola mutabete na wesa kukunanga. Sko baba ke malade na kufi. Tubanolele banolele to na zaki mwana mke. To za mama mkiana sko tubanuta mara na papa na biso papa biso bibo so to mama bina kufi zake ne suba akosa ke suba so na vandi de pa no zela na no zela boya to ta papa biso da kimia ngai na komi na barabara ndo senga mbongo papa kabela mbongo nalia sko do papa na kabelinga 1000 francs na lie 500 na bombi 500 na yona mati transport na yena na nino na matete de temps comme la matete na to vande makutu biso pesa ya matete na to vani to manote ke ape ko na biso ya mwasi wanga na ba mapa to vani ka boy ko na biso ya mobile ya bi ma de chez boni bien na biso olingo ke vana mwasi na nga ola nga boy me na ntimika ko na biso bibwe kende tout mando kende tout dépend le kinanga tout kende siko tout tabi nabi moi sino ye habi to vani lobi nango na vani abo na jogo je makamanja to mando na mando makamanja mbeti bawi mono siko azandoki siko na azandoki ko na bisa kama wana na bi mono azando moi ça ko na biso siko ko na bisa bibo te mona jamais ko zalandoki abi lobi to ke nebima to vani na sokoli na latipe bilamba to kina bima ti ano isa bima batenga to ude vi na misu abi jamais na bima abi jamais mona ko zalandoki jamais siko wana biso pe habité abika mona zalandoki ti akikana meminga ya komo bamba mabanga ti siko to komina na nino na bis mutu kezo kine mutu ke to pe ko da porta ka ko ba bwa kinga na nino na kamanyola ba weki na kamanyola wana na bwa kyobongo mwasa ko na biso siko na vani to na ko mosinga pembo na simbo lobi na ngosko na ye bikote ya nino na kabamba siko batu pe bando linganga siko la bi ba singa boy okomi ndengeni ngo expliquer bango ti ba ye to je pena mona na to yana bango sigana to je pe bele to je 4 personnes to no la kuna 2 personnes no la 2 personnes na no linga to la na po biso ba no linga biso po to yiba te to vani una share ba no kabela biso demi mukolo ba no kabela biso 10000 na mona to kabula 5000 ko je to no vanda to la na player na pe so to la ba to la player na kolo bilango to la kini marché to choqué to moni batute to za 500 to lega li pa 500 parce que biso mambo fait to li to la li o pe ma bo ai abi bana bo apani na bi to vani na biso to no vana wapi to no vana nino na kamanyola abengi biso abi bana bo ya bikota meo batela binoti batie biso petit
bakina côté mère beaucoup na soda azaki soda ko azapetini azapi général bagarde ko na babi chama avanda so tokipe na ndaku na to sokoli to zapi ka te personne to sokoli to lielo sina madesu esili to yeti mera agino simla biso bilamana mapapa na mapapa na mapapa sko trois personnes bazuma deux personnes bazuma mapapa ko deux personnes to zuba mapapa te si to mati na mutuka bayo tika biso ko to mababa no tika mapapa baye atiki pi mapapa to la tipe ti to yela biso awa to yela biso to biso vanda. Donc voilà, batika kibino na kamanyola via libanda na bandola la libanda e banda ko salona ndenge no sa mabe pona no posa na vana na ofena via libanda no ko kana ngote bete la biso no via libanda za na ndenge so tuta na nota mazunda bayanke utu bayanga katanga bayisinga bo sko ongo mena siga na boy na bite sko bano betanga ti bavindi singa potana pe esila yango na ola pe libanda ebongo papa asundola yo oyo akima yo na mutuka famille ya papa oyebi ata mutu moko te nayebi osala effort luka bango te po betela bango lisolo bazali musika kutuyala biso to ayoka lisolo babenga ndoki azali na nino na kisangani na mbanaka kutu na mbanaka tonga ake lisolo babenga ndoki akomolela bi il faut sina ebaki linga kinatana na maodoshe siko ya na bino oza kisangani oza na ba contact naye te mutazali na contact ezali koko na biso koko na bino bosola sute kuna biso sko ba ayobenga na to bafinga ndoki abenga ko siko nengo koma en orphelinat esala ka ndenge salinga bien message ni ko lancer na ba papa oyo babotaka bana oyo bachaka zemi oyo asundola o na mutuka genre ya ba papa wana message ni ko lancer pour na ba papa ya ba irresponsable ya bongo na mabe o papa na o asala o message nous ko lancer pour nae je mal parler pas sauter donc voilà ko lo baranzamba limbisa mbali misema mabe o asali oyo apesi mwana yalingi mwana te ano linga me to ayika mama nga kufi yango abwakisinga akimanga kosinga akosuba sois fort ezavi lobi to ebite lobi okepite ndo za président ya mboka o donc voilà yaka il est caliboso donc voilà tozo solo là toujours na borfene bo comprendre raté mona mtu libanda o shege ya une raison o mtu akomelaka libanda wana donc ya tozo luka toyeba ça va? Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Babengyo na kombo? Jacques. Kombo? Jacques. Jacques. Très courageux. Hein? Jacques, vous êtes en classe? 6e. Wow, vous représentez pas nous? Ok, Jacques, vous avez avocat awa. Vous avez combien de bandes de liboso? Combien de bandes de liboso na ebité? Mais vous avez les poko comme libanda? Ok, tout ça oui. Ah, il va dans bien, chama kolo bien. Tcha, ok. Bon, bete la biso le solo. Maman na papa baza en vie? Ok. Jack, okoma libanda ndenge? Ezalaka tovana na ndako, mama yebisi papa le naki nazo na nga epa na biso. Siko papa peso ka boya kisoka zakine na yebi na nga te mamako na bimi libana chiki ba umi bale. Mama bacha oso makamuna bango na tongo tanga la mpa ke class na moi mama za suti na moi papa za suti na vani kana na zela ka bango na mo be bamba za na ladi taka na ladi na moi ape ka izo simba kati tuka tuvani na vani kam komo boka kanga moga na nda tuvata tuvani siku
na lali deux personnes ba côté ndana na biso ba tous les bilons te zaki na yango parce que ayi ba beti ngai tukena ba misinga na butu tukena ba côté ba kotikana na miye ba peti avec na biso na bossa ni pe ti bata na 5 papa mo ba ta musinga te na biso papa na loka ka ofena na vanda ama meminga ti koto. Donc voilà, na acte où est mawana. Il y a papa na maman basundoli na ndaku o bobanda ovanda bango bakimi batikio. Lele o so ba otala na émission o message ni o lancer pour na bango. Émission za kaka te ba papa bazala bien na ba mama ba on ska bazala bien ko sone za na kachi na bango te paso bazo sona ba kubana ka kusundula ka bana na bango na kacha bandako. Côté bazali pe nzamba abatela bango nzamba pambola ba place bazali yangwana. Donc voilà, petit message, courage, nzambe moro aye bien. Merci. OK. Donc voilà, balandinyo sur rien que la vérité, bana bazo beta li solo tous ce qu'on a toya ndeko mususu bazo expliquer comment est-ce que ba comment libanda. Donc voilà, balandinyo sur rien que la vérité. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Babengo na kombo? Vainqueur. 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 Bete la bisona nous moi li solo ya osa na commune. Na botama na makomi na makala amena ko na kolela mbinza. Okolela mbinza côté ni précisément. Kolela mbinza côté ya sola. Oza côté moko okolela côté mona nga ponga pe na mwana côté wana. Donc bete la balandinyo so ya rien que la vérité. On s'est retrouvé libanda ndengeni. Bon, attends babotanga na makala siko babotanga la papa biso mama biso bavanda papa biso mama biso ndo betela liso tana za bebe bavutu bavanda so ibaswana kai mama papa bayoka bwana abo papa yo vanda pande ko nae mama yo vanda pande ko nae na sola toko mama zwinga toko mo vanda nae siko tangu na koli na kombe mkolo na kenda papa biso na kenda so komi classe zonye na kyo za mo classe après na zonye kyo za mo après na zonye le jour musuna kende boy papa a voyagé papa déjà voyagé siko tangu tovanda la mama na tanga te tovanda mama yo za musala akomo sala boy kota nini ya Dambosko mama komo sala kuna après tovanda ka bandeko koko la biso to no fanda na kuna mama akeboy akenda bumbu tant akenda bumbu akyo kalisola yake bumbu akyo kalisola koko la biso akoma aveugle akoma paralysé mama yo bisa mama sali pasi mama bakene na hôpital mama komo luka komo sesa koko la biso mama tovanda boy toyoka kuna sango koko na biso akufi mama biso akebumbu kuna tokela bandeko na biso siko tant toke kuna mama koko na biso ta akufi atika malobaga atika mama biso lupango mama siko ba yaya biso avanda yaya mama biso nokale asatumba baposo mama siko mwasi netanga ayoki bongo ayoki mte apasi ke lipango bana bandofanda feleka batikela mobali ne mama siko mama tangu bandola biso kuna ba ese tozonga mama chetem mama boy abi azonga lundi po ezala jeudi abi azonga lundi mama siko mama azonga boy so batila rebe poison mama njo kalibumpasa njo kalibumpasa tozongi na ndako boy mama akomo kalibumpasa komolela bakene na hôpital mama komolela ke libumo esale pasi na maboko elembi mama kokasuko tamba te mama esi biso tokobenga pasteur aya kosambela biso tochete moi siko tango mama komi balongola hôpital babi maladi wana eza grave baretraité te balongola na nini hôpital bakene na hôpital mosusu mama tango bakene kuna toki otala mama po tokotika bilobo mama alie pe balese mama lali alinga lala baboyi alala mama tango alali boye tolamusa mama na poni mama alango te tolamusa na poni mama alango mama siko mama kufi tango akufi boye ape bazuye bameme na moko nga siko na zongi to banjolela bakunzi pe bebembe mama tovanda mama pako kwana pa sala nita za makoki te mama kuna na kokate na kefa no na biso
tant na ke bano na biso to comme vendre o tant ba ken église nini o to comme samba ben église nini ya pe valon o tata on to comme samba na biso pe bien to kenda biso pe bien so ni onde to ando be ba la moi sanoko na e a ken église bon o ngala sandoki na e awa na kanyi misala na bango utu banda na ya awa bango mobali na sala lisusu te on kuma vanda mwasi ne ando sala do ke misala koti lundi azongi samedi dimanche lambi après azongi lisusu mwasi na vanda mutaya afinga kanga na tongo na melati te na ya kolia bilo pokwa na nda ko sala misala kuna sima na biso na njoto ka mai bapenga mbongo mi fa ndoza na lie mama siko nakoki na kuna te na kimi na epa ya biso waza na selembawa na yo vande pa ya biso mama ya biso to vanda ya biso sa pe na makoki te ya biso atotanga te ya biso tangisanga te ma tolia na biso bien ma tangisanga te le jour mosusu so ipesa ya solo so pesa ya l'hôpital alobi o to voyager po mbali ne ando lingame bon rapport bito voyager mama moya me avec bon voyage bito voyager lobby mama lobby yango isingai na kende ko luka place au vanda la so nga place na sala ki kuna po ba voyager moya ba kena ngezate ba biso ba so ba yende bando ya tala ngai so ba singa so na bi akuna pesi na kende ba ka ngando ba finga ngai na kena nga epa kamada papa biso kuna place azalaka na ke kuna ke vanda boy wala papa biso da balongwa la bango sikona komoya na matina lali kuna kota terrasse mo boy ya mo boy avanda kuna na ngam abenga abi mwana outi wapi ba mwana ndo expliquer alali singe pa bango lobi to boy to tuni papa azaya pa di sécurité to ebise apa ya na expliquer mwana za place vala te balinga van papa di abi na kebeta tu na ya 17h na ye maman padi abengi nani o mukolo fele abisa na ba meka na ko benga iso konti maman abengi ya sori pa maman pa wili abi ko itana mwa yango na tala maman ko itinga maman na vanji pe pa ya bisinga na c'est là-bas c'est la prière après na kendo vanda nda quoi maman la zeli en fait ça une prière maman pe na ye vanda ni de comment vanda bon ay bato ba sanga mabe bon nzamba pini ba on nzamba pambola ba ngaka po eloko ba sala ba yebi eloko ba sala te bango ba sala ngaka kasi po ba za mukili ba bimisi mapeka po lobi biso no soto na biso ba kufi to kufara to ke na mboka msu ba juger bango. Donc voilà, très intelligent, merci beaucoup. Et ma petit conseil à Solo Net Mkolo, vous s'abonnez massivement à Rien que la Vérité TV avec votre M de serviteur Oncle P. Quant à moi, je vous dis déjà bye bye. Bye bye, ça la radio. Bye bye.